Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Nazali président fondateur ya ASVEP Congo de l'Espoir. Watuza précisément na kusala ya Kino Peto
oyo tosengaki eloko nini okoyebisa na bakinois na bakinois oyo bazolanda yo na mai matiali kini bopeto ya koyebisa bandeko ezali nini bosoto oyo tozomona na babalabala ezali hotel de ville te modia kotika yango ezali basalite euti na bamenage na biso tozosenga na bango nini esengeli tobongisa epai tofandi po ete so tobongisi bisika tofandi te tokomemela soki bokono ya lolenge kololenge bokono lokola bamalaria batifoide ebelebele oyo soki lelo mpe totima nango ezali biso na baoua bandeko babimaka libanda bamboka eza mpasi pamba na mboka na biso baza kufa mingi suite ya bosoto oyo balinzela bamenage mosusu ezowuta na nzela ya bavandera mbila oyo bazotambolaka de temps en temps mpona koteka biloko na babalabala eta bazoteka tolobi bopeto tozo kosala marche bopeto toyo kozala dese Le travail est bien fait. Toutes les devantures du Encore félicitations, les approbes. Merci. Ils ont fait l'inspection partout. Oui. Deuxièmement, il faut qu'on suspende dans la compagnie à sachet. Ah, oui, vous avez un souci de corrosion de la jeunesse. Beaucoup n'ont pas été. Le pays est débarqué à la petite moyenne entreprise. Sensibiliser les jeunes. Merci. Et vous allez, j'ai vu vos fleurs. Et vos fleuris, Bino. Merci les gars mécanos. Merci beaucoup. C'est de 8h à 11h. C'est de 8h à 11h. Fermé. Attendez 11h. Déjà, Pédi Bosson a dit les appropriés. 11h. Vous êtes venus quand même. Même si vous voyagez aujourd'hui. Oh, mais c'est bien. Allons-y. Ouvrez les toilettes. Maman bébé est où?
osali kini bopeto te oyo ofungoli magasin nango na 10h moins 10 seke otosi te lokola bino banigéria boza bateki bino bato boza kosambwisa programme wana nga naza na komini naza nanu na kati ya suivi ti bandali lere nakozonga yaka na biro na nga natangisa o baarete nyonso opona infraction oyo olingi wana. tokangi eke na courrier. Peut toza likambo ya biso nyonso, n'est-ce pas? N'est pas que baza ba partenaire na yo. Ce sont des partenaires ozala na lisolo ya kimia et kozala bien, n'est-ce pas? Parfois le côté là, déjà propre. Kitoko. Ça, ce sont des astreintes publiques. La population doit circuler par là. On ne peut pas clôturer. Non, c'est pas auto. Tout ça, c'est à Cap. Là où il y a le type de roulage. Ah, vous êtes des bons moments photo. Les astreintes publiques. Donc, il faut voir que la population va tout aller. Ici, on est la population. Il faut que la polée, les bateaux circuler. Mais par contre, on a qui tenu le bateau, on est qui par la qui subit l'autorisation. Donc on annule l'autorisation et puis le bouquet. C'est ça normal. Allô?
Babi, boya. Salamu Panzi. Mon partenaire d'Astine et mon partenaire Brandon, nous sommes ici pour encourager la ville de Kinshasa à la rendre un peu plus propre. Et nous espérons qu'avec les conversations que nous aurons avec le gouvernement congolais, nous pourrons aider Kinshasa à redevenir ce qu'elle était un jour. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement congolais? Très exactement. Qu'ils puissent nous aider d'abord pour montrer qu'est-ce qu'ils veulent que nous faisons, comment nous pouvons les aider avec les déchets. Nous pouvons les transformer en énergie renouvelable comme l'électricité, le gaz ou bien le pétrole. Et nous pouvons construire une usine de transformation ici à Kinshasa, même plusieurs petites usines aussi, pour générer de l'électricité. Mais nous comprenons aussi que pour l'instant, Kinshasa a besoin d'abord d'être propre, d'abord d'enlever tous les déchets. Donc nous espérons créer ce qu'on appelle des West Parks, où nous allons avoir besoin de terrain, pour compacter ces déchets-là déjà, nous allons rendre ça plus propre. D'autant que l'usine est déjà mise en construction. Quand elle sera mise en construction, nous aurons déjà du matériel pour générer pas du gaz, de l'électricité. Voilà. slogan eza kaka ya Kinshasa bopeto ozomona te ke sur terrain yo moko esali mosala mingi Kinshasa bopeto mpa bakongole etikali ta slogan te tomoni ke tosali mosala moke mpo bakinois lelo babimaki na mwa nzela tolekaki tobandi mpo tokota Sayot rond-point Victoire nzela nyonso bamagasin ezalaki ya kokanga mpe bato basali malembe kinois aza kolanda mbela ya gouverneur ya ville mpona ville na biso ezala propre. Donc natambolinga moko te tobengaka yango sensibilisation par l'action. Bomoni awa bandeko ya Sifodek, bandeko ya Liloba, bandeko ya Dismak, bandeko ya Umoja, bandeko ya Bokolo, Congo de l'Espoir, ba chef de rue, en tout cas ba partenaire ndenge na ndenge baye ko soutenir appel ya papa gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka pour ville oyo ezala propre. À part ba dernier samedi oyo ezalaka bopeto général, chaque samedi tobanda ko organiser ba marche oyo po ezala généraliser na Kinshasa mobimba. Bana kelasi banda pe kobima mpona kotambola na basaki kolokota po totya mboka na biso ezala propre. Mais omoni mpe ke natamboli na baburgumestre tozalaki na burgumestre ya Kalamu, tozalaki na burgumestre ya Kasavubu, tozalaki na mama burgumestre ya Ngiringiri, tozalaki na burgumestre ya Bandal parce que ezalaki mobilisation ya funa parce que tobandi na Matonge tosuki na Bandal. Donc baburgumestre bazosala mosala na bango pe malembe pe population aza kolanda abozala na kimia burgumestre moko ta croiser maboko. Monsieur le coordonnateur, vous venez de voir l'adhésion populaire est là. Le terme qu'on utilise le plus aujourd'hui à Kinshasa, c'est Kinshasa Bopeto. Il y en a qui en parlent en mal. Et il y a nous tous, nous ici, qui portons l'espoir pour que notre ville soit propre. Donc c'est une démonstration que Kinshasa Bopeto n'est pas et ne sera jamais un slogan creux. On a besoin de fois des slogans pour pousser la masse à l'action.
comme on disait, matatanien, pour soulever. Donc, il y a des slogans pour avancer. Mais Kinshasa Bopeto ne sera jamais, au grand jamais, un slogan creux. Que ce soit le gouverneur lui-même, vous me voyez là, tous les ministres, personne ne dort. Moi, j'ai été jusqu'à 3h du matin dehors et vous me voyez, j'étais avec vous depuis 8h. Donc nous ne dormirons pas aussi longtemps que notre ville ne revêtira pas sa robe d'antan. bandeko bazolanda yo yebisa bango kombo na yo po bayeba eza président Moussa président élite de génie président Moussa oui bino bo banda makambo ngo mwa kala banda kala déjà oui eza domaine na biso tosala pour pas la mission d'excellence kawa tomoni bino na mokolo ya lelo ya kimbo bete mwa lisolo eleki ndenge bon il est très bien tomoni vraiment des choses tomoni tosali ramassage citoyen bino en tant que bachrétien nalingi obeta mwa mbela na bachrétien ya baeglise mosusu ya ville ya Kinshasa basadere na mayematali kimbo po balobi un corps saint, un esprit saint plutôt dans un corps saint. Bana nzambe balingaka kovivre na bisika oyo bopeto belela bana nzambe mwana kobela bana nzambe nyonso nyonso ndenge balobaka nzambe alingaka sainteté nzambe ye moko aza propre nde bomoni prophète koyo na biso bana ndeko donc osengala bapaster nyonso to ya libanda bana na exemple oyo prophète koyo apesi na biso bana te apesa bana bapesa te bana na bango pekeno tozala edele po okina biso nazwaki onde la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,